tokutia toza wapi awa seko mafi ana seko mafi osala kanini bilanga kaka bilanga nini osalaka tosala biloko nyonso ba aubergine bandunda ba matembele ba dumba tosalaka nyonso tosala ba pointe noire ba salade tosalaka namoni ba salade ezali awo ndenge otande yango boye ekokauka te donc ndenge eza wana fo ezwa moi po soki ezwi moi te leba kokanga ngo na saki okomona ebanda kokata na fo ezwa moi soki ezwi moi wana nde leba kosukula ngo nde lobi bake koteka na zikida yango tozoloba papa mboka se bebi bakosuba to baliaka ngo balia za lisusu te donc ekoma kaka na bato mwindu bakoma kosangana kaka mwa muke yango na umoniti matuleleki mingi bato baliaka ngo baza lisusu te. Nino kosenga na bato est-ce que salade est important na santé à moto vraiment eza parce que basala ngo mayonnaise ko yuko tiango na sani o sukuli ngo kitoko o tie mayonnaise o tie vinaigre o tie même tomate ya mbuma sardine pe ko yuko beta pe o lait. Est-ce que ba congolais baliaka ngo penza baliaka bakoma koliango ou bien ba mindele nde ba mindele pe ba na kolia mais siko bato mwindi ba koma kosala ngo siko ndenge na miniti oyo eloko zoteka makaba bato mwindi ka to azosalela yango bazana moyen na bango siko produisa ko na banani tubalia yango na bandingari OK est-ce que ndenge eza boy obimisaka combien bassin sec ou bien ndenge obimaka combien biso biloko oyo ndenge za boye to salaka plate bande ndenge to sali plate bande boye to kolni to loni yemu to kaya ko somba abande ko mandambo po etambula ka soma alamu te ali abande ko me mandambo to ko buka 4 jours abuki soki 3 jours abuki. Si on est bas semence somba bas semence amélioré ou bien bas semence local ka bo to somba ka ça dépend kaka soki oya biso moko ezali monete na miniti onga moko pe na to sala graine na ngai moko mais soki zangi to somba kana na ba coopérative ba ndako basala ka ba tinda ka ba graine oyo utaka poto ba céleri to sala kana te céleri utaka mingi na poto mama nzanza wana soki yeba tekili biso na bato ale tobandi ko sala neta ko kipe ko lona ba chou pe to poto lona kana na période oyo siko chou neti boye mikolo déjà c'est comme pemeni ya mvula mwato lona ngo ezate yango bonga kana bandeli ye langa oloni yango wana siko yo va wokoma na 9e mois de chez Salimbuma ba carotte pe ko lona moi carotte pe to salaka céleri to salaka neti pépinière yango wana na salina na loni yango te musala ngo usali bambula bo kala banda 70 ye banda musala oya bilanga lero wana na balite bo avantage zala kindenge to solo ba lero wana zala kindenge mukile za malamu donc ba mindele bazali ozo manje boke ko teka na tiboto zaki na coopérative biso awa seko maf to bana ko cheka biloko kuna to ko pese na kilo ba mindele bazoya ba to chena ba kilo ba pese ba pese biso mwambongo ya bien mais lelo koma ka ko tambusa kaka ndenge na ba wenzi ce qui est tuli obwaki kaka obwaki lesi bangulu obwaki kaka okola kisabiso mokala ya ba céleri nde yango ya zana no pépinière na to kabane ko kabula ndenge za bo to kondongola ngo to kamati céleri nde yango yo to kondongola pépinière o to ko tiana mikala mosusu to ko tiana mikala mosusu aubergine est-ce que bato ba ko luka ngo bien bato to buka ka ça dépend bana pe o yanga bateka na zikida le musto buka ka ba kriya pe ba buka ka ba ke ko teka na zikida balado ya coronavirus yango to ba koso yango to ko tokisa to sali kyoko le muso to tokisa yango to sali kyoko to sali nane to koni siko na ne qualité bato ya ko sombaka siko ba graine nango zakwa graine wana to chaka kaka na ba pembeni kaka to chaka le ozo buka mais graine nango déjà passe boka teka kango te graine lumba biso moko to sala kaka donc fuko zaka na mayele ozo chamu moko na ba pembeni alele ko pesa fleur ale mbala moko jui graine wana bon siko aubergine yango mbula ne langa ko sala na yo aubergine ezaka na période te ezaka na période te mbula ne langa fo sala na yo yango
C'est une condition, il faut engrais chimique. Bon, si on dit que ça, mikolo, ndenge bazo pekesa biso ba engrais wana, tozo sala na ba fumer ya ba nya soso. Bokena uzangwa. Bo ba ya kotekela biso. Neti na mikolo yo nani onani onje moko azoyaka okomona pesi biso mwa ba graine apesi biso pe mwa ba fianti wana okomona le mosu 5 sacs na mutu ba pesi biso aletoye ko sala na bobersine. Mais ba semence osombaka. Semence to sombaka ko somba. Mais ndenge za boye soki ekoli otiki yango ndenge za bona tiki boye etelinga imoko pe na kokoswa semence ya. Sali semence ya aubergine. Na salinga moko. Nino kosenga na bakonji. Tata na kosenga loko nini tata kaka babongisela biso kaka makambo ya mboka oyo pasi. Nzele za malamu. Kansela kote. Eza wapi pasi tozo souffrir penza na mboka oyo penda mikolo tozo mona pasi meme bato bazo kena koteka bato kosoma biloko basate biso tozo sala awa me bato kokena ngo komona moye basomela biso malamu exactement prix ya muke kaka pour viko kosoma kaka fumer osoma kisi osomba kaka mwa eloko ya kolia bozo débrouiller kaka ndengo wana sinon dans tout cas souffrance ezali na musala na biso oyo kureza te nani bakosi biso kura awa te mai pe nanu te mai ezate tosalaka mai yaka na source kuna eutaka na likolo kuna nde yaka basala biso banzela be banzela mpe bebe mikolo lekaki mondele moko yaki ifale batonga batongola biso banzela oyo sima na ngonde babalilaki na kimbanseki mondele c'est bakozela biso basala eloko te bozela ka mondele bongo siko bazosana bongo eloko mais sikoyo mutu amona na kinde ye wana mutu amona na kisi place yaki po aider biso asunga biso po neti na kimbanseki mai ezalaka pasi makasi eyaka to mona biso to community na sanze ya 8e mois mai ekangamaka mo ebo rosé zate mais siko ya yaki po na yako aider biso basala penza musala ya kubongisa ba trace ba jongsa ndenge flamme zalaka po ezalaka nzela banzela o ezalaki ya kotonga mama ezo ya facile mutu na mutu ndenge zo ya bo ezo kota na libulu ale yo esika yo bana kujuila mai c'est comment ezana kimbanseki c'est comment ezana kimbanseki ezana kimbanseki c'est comment finde yango ezana kimbanseki si kondenge tozabwe biso toza numéro 1 na nzili na kimbanseki nzili nde eza ekeboye o komiti na po ya maya nzili na ya matete wana so ko kenzela CCC boye ti okende ko bima na po ya maya nzili bongo awa biso toza numéro 1 to mati toza na biso toza na kimbanseki bulu akaba place te to somba te to somba mama lobi kombo mama nsona na kulukeba merci soko tika ka bongo bandekele ba ko ya nyonso mai wana nyonso bazo mela yango yango to tiaki ba papier ndengo wana pour viki ba kima de ba ko mona zo pepe la le bango bazo kima bazo kasa mutaza wana siko semence ndio bima zana likolo atolona kinane ebalika kubota kaka siko ka oyo nkovi kolite nani kolite France ba muso bazana Belgique pona musala kaya bilanga mais yeko beba pona nini bato ko soma malamu bazali te boye boso kina liboso na kabula na baninga pe bazozwa ne tita ka source maintenant il faut ba canaliser en bien bato sikonde ya mwana badingi batongela biso zipa oyo Bonne sunga. Pointe zalaki na ngwa ebele. Amepe bala tuna penza. Debouille. Non, sur la salade de bongamo. Sur le bien salite wana edima wana ozo sani na sokola salade ebonga ko sokola ngo boye salade to sokola ngo bo sokola ngo boye teke bima mabe yango to sokola ngo bo to bima po oya kinde ko somba bien oyo ko buka na bila bon na ko somba la bilanga mama na malize sombi bo keteka na keteka lobi na zandu ya 3 heures est-ce que ba somba kango makasi tangu na mbule kenda makasi mais sekonde to comme elanga boye tozo wala graine mona salade mona ni siko na moma oyo
etuli nango me tozoteka kaka po tala kaka eza commerce na biso. Bakongolais mpe basombaka salade mingi. Bon saladi eza biloko ya mindele me motu nyonso mpe akóma kolia na yango mpo ekóma na bato mosusu barégime omona mpe salade badiabétique mambo ebele kaka. Nini okosenga na bakongolais basombaka yango? Bon eza biloko ya mboka na biso tozosala ifo basombaka yango mingi mpo ezwa valeur. Mpe olonaka ere moko? Bon ere moko mpe nalonaka. Oya kosunga mama? Naa kosunga mama. Mboki talisa ye.